Dernièrement, toi aussi avec Mama Congo, depuis donc un certain moment, moi complicité, moi Bouizali. Mais quand tu vois aujourd'hui Mama Congo insulter une personne vivant avec handicap, Mama Nabiso Wana, est-ce qu'elle allait vraiment... Sarah... Si Konga n'a évité quel est cet homme qui peut permettre sa femme qui vient d'accoucher, un bébé qui a moins de 3 mois, a comme un nomade avec sa mère, entre-temps, Mobali Nanandaku. Qui est cet homme? Est-ce que évidemment fout sa Karine? Oui, baratango évidemment biblia papi mbomo yebi Karine nenga sokola évidemment. Oui, na yebi a finga pena évidemment aza nzoto. Ba plan mukie. Yo muto za pas belle famille maman. Belle famille pesi na magasin. Na chambre. To belle famille bois qui la rane na magasin. Na loba on a dévolé. Merci. Voilà liboso na olobelango alobiye pa loba ki on a dévolé. A réponda ki côté stress azo préparé libala na elle bien. Na deuxième volet aloba ki c'est normal à beba parce que azo longwa femme seule azo koma femme mariée. Donc ils a déjà dévolé. Dadi toi bana mikete. Toi mikolo c'est ma toute première fois dans la vie. Nayoka mutu azo préparer mariage à Ondima Beba. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu, je bien dit, le bienvenu. Bosé Belé, Natie L-E-S. Et puis côté qu'on appelle abonné. Voilà, soyez le bienvenu dans votre émission de Code de bonne conduite. Les codes de bonne conduite, Yango et Bandi. Émission Bino Bolingaka Mingi. Émission Oyo et Memela Bino Makambu. Sarah Tola à cœur ouvert. Sarah Tola a yokopé sa droit de réponse naïe. Trop c'est trop. Vous savez que notre émission s'appelle le code de bonne conduite. Ici, Bisika Boni Lokuta Ezalaka. Bisika Boni Mabe Ezalaka. Nous venons juste na Oetali Babo Solo vérité. To meme li bino ba élément. To lagisi bino totali si bino na ba preuve au biso tozo ko tenir pour ne pas to lo bape loko la bango. To fandika to la muki. Je viens de réaliser encore une fois que Makamutu to sala awa, il y a un groupe de gens. Et ça n'a quoi moi boué, bazala peine na bazela ba mona ka ba notification na biso pour ba luka moyen ba banda pe ko répondre. Saratola vient aujourd'hui avec force pour na ko luka ko sala droit de réponse par rapport il y a apparition, il y a concert na ye makambu ebele. Oyo elobami na kati il y a émission wana na sortie médiatique wana il y a 5h ou 6h du temps Saratola lobby. NON makambo lokuta ezali ebele na kati kuna. Voilà, c'est comme ça que tout le kamoeto doit Sarato la main. Avant de commencer, je dirais un grand merci à ma meilleure fan du monde, président bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka Obonga na maman Bijoun Ketani. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à triplé. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Merci beaucoup à Angelos Karouane. Un grand merci à Célia Kinkela. Un grand merci à maman Fatou. Un grand merci à maman Makia Lakumba. Un grand merci à président... Président bébé. Non, président bébé, déjà c'était... La présidente. La présidente aussi, c'était déjà... Sol Mbemba, la fille à papa. Debo Bouchap, FBI. FBI. Ok, Dalia Onema. Ok. Et puis, Nani, Rose Bonga. Edwige Kalala Wetu. Je te salue. Pamela Kabea Wetu. Kabea Wetu, Pamela. Moi, ban, je te salue, Bissika Dogezoa Mebino, Papa Edi, Madjabou Gospel, Fondation Saratola, Azir, Tatapo, Nalingo Kitsa Mungongo, Mamapo, FAP4. FAP4 J magique adasa bisika boni ba forme ezoko zonga bisika boni basi bazoko zwa ba solution na bango bongo pe na kanisi na oyo babengaka na nata kaza pona etali ba concession ba lobby ba tie pause. Madame Sarah, je pense à compléter au de Tikali mon réalisateur soki to le langage moko na bokasi ya Nzambe. Je te salue aussi Adassa, I salute you because you is assisting this my mission.
Donc aujourd'hui, na lobby boy, na PC Mbote parce que azo assisté na émission na biso. Where is Mal? Non like this. Where is Mal? Non like this. Un grand merci aussi Nabino Bayenio Sobozo Landa biso. Bon délire. Oh ok, oh joyeux anniversaire à mon ami Brian. Oh, joyeux anniversaire à mon ami Brian, j'allais même oublier. Une année de plus, ça s'est fait Brian. Nous avons battu là yo. Ah, c'est là qu'il y a Shawarma El Moko. Hier, Nazaki n'école wana. To salagi déjà cop lelo, azo qui ne va finir avec ses amis. Il y a l'ingaka qui fêter Dédé. Mais félicitations, j'allais même oublier. Félicitations parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Wana pena na kitisi mongongo pour nous flatter de voir une chroniqueuse locale yo, yo ba critique un peu trop, ba fin un peu trop, mais tu fais preuve d'une bonne maman. Félicitations parce que école moi dans autant je suis allé là-bas hier. Habité. Katububianza. Nzambe pambola yo. Katububia. Boza vraiment uniforme na bango, uniforme na bango la kit. Et obi ga puis minerva la école et puis. Voilà. Donc et puis aussi na sepeli parce que na moni penan de kono Anya moi na pe atanga wana Anya aussi félicitations Anya Star, félicitations parce que école oyo les frais académiques les frais scolaires ezoko les déjà 1000 et quelques dollars, c'est pas facile. Et les 1000 ils les 3000. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. 3500 dollars. Donc c'est beaucoup d'argent. Sarah Tola, j'en profite pour te saluer aussi. Il y a ba uniforme ba nini ba kit ba livre pour ba pesa ba on peut ba livre comme ba 4000. Voilà, mbote Sarah. Mbote pa tadingala pa mbote ba mbote kaka. En répondant, en vendant. Merci beaucoup. Tadingala pa. Au fandisi banane na mon émission. Na fandisi beaucoup plus, na fandisi bango te na bango na kombi. Mais ba fanda 5-5. Mais obetili sola ba audio. Ba audio na yebi ba audio ya mama. Obetili sola ba audio. Mama Chacha ba audio ezali. Moja qui na ba audio ezali. Mama Olga Kabelo pe aza épargné te. Aza épargné te. Ba audio na ye ezali parce que biso to boyi e comme non bois na partie pris. Donc ton a biso la partie pris te. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour la boyi Diego timing t'a dit. Non mais c'est même ngapé na sepeli na sokyo. T'a dit. Diego t'a la poupée au mingi. Oh. Ah mon Dieu. Na bois kaé. Wanin osali zuwa. Non mais c'est parce que non mais parce que Suki wana efandi bien na moto ya maneke on tali poupée totali Suki loba kasiti nini tali poupée. Voilà Sarah to lukato banda émission s'il vous plaît na pesa que d'ambote. Bonjour Sarah. Yo faisons d'ambote. Sarah, je viens de réaliser mambo ebele Internet ezaka église te ndenge batu misusu balobaka, mais pour moi nalobaka ete internet ezali bisika boni batu pe bakoki kozwa connaissance na makambo ebele biso tosalaka parce que ata tolobi ke internet eza église te, mais er yoko ya na internet suka suka na yo okende kaka na église. C'est-à-dire ce n'est pas seulement à l'église que biso nde tokoki kobongwana, même à travers internet, à travers nos émissions, les gens peuvent aussi bénéficier ya ba makambo malamu esungi bango pe na ba vie na bango. Lorsque tu as suivi nano sortie médiatique, droit de réponse par rapport à l'émission Tosalaki, il y a concert na yo Karine Mokonze. Tu t'es dit quoi par rapport à ce que tu as suivi? Non, na tunyo nano question en général. Oui, sorti na ye nano. Nyonso o donc ezaki wana. Merci. Ya liboso, on a constaté ça manka iloko. En tout cas, Bashimboa. Aza ba valise nango. Mais ekubukati. O ala tango tadi. Koza na ba valise ya po amte lata kabelo et puis kabelo yo za nango ya nenini. Ba kabelo kala kala na o Olga pesa ka otile lo yo vivre ka na le passé. Non. Ba kabelo sika midela sika yango yeye. Oso comprendre. Donc manka liboso constat liboso eza Suki. OK.
ndeko ana pasi ana galère aotaka kitetika ke par rapport à réseaux sociaux ebika yomo oyebi ke pasi eza mais po bato bayeba tomoni ba période ya makambo ya makambo afeli ntango abwakaka biloko libanda nga bato bandima nga na confirme bino lelo kakomelaka mura abomele moto ya solo mura akosaka te ya solo nga na benga nga bi yo muto komeli mura abi nga pe na komela mura nga bitika mutako okufa aza su yete munoko ana bomona na internet eza ya pamba ana esikate ndenge moko oazo sa lelo ana manka suki yaya olataki no pe foulard bien okelongola no su foulard donc ba perruque ekubuka omoni ba perruque pena soko ekubuka commence ko makasi o ezake ape salité parce que nga na ebita di bato mutako zata na deux perruques to moko acha ngo ka soin asukola ngo ekauki abosa ngo mo brushing yo na poto mboka faire mboka brushing mboka lissage ata okende salon te po yo vivre na clan doti na poto na ndako no so za na biloko ana ko bando brosser ba perruque no yo moko elle est trop sale en fait et des deux Nathalie kobima mo pepe penda beteli be kake poso mabe santé médiocre on dirait mutu moko babetaki formol ekokite donc c'est compliqué sortie médiatique ne eza kitoko teta di et puis azaka na kati ya vie ya clando azako se retrouver na kati ya clando akomi tala malili eza mutu nini asasala émission na poto libanda lobosa micro baladère live na poto na hiver o ebandi oyo mama oye ko s'exposer na malili libanda tout ça pourquoi place azo vanda macha caméra non mais en venant justement na place wana oyo lobby en suivant aussi live il y a Ndekonanga moi aussi elle a bien expliqué à lobby elle ne plus au bino boyeba qui est lobby oyo abandai s'il vous plaît mais laisse-moi poser ma question yo te mais yo ogo répondre te ogo répondre te nasi sa question comme ça yo o répondre parce que nga musala nanga eza kotuna je ne suis plus Karine Obino boyeba qui lobby oyo azalaki so asali likambu fwe leka na ba réseaux sociaux nyonso donc j'ai ma vie dorénavant échangé de kala depuis nazwa papa ya bana. Ah bon? Yo oko contredire mama loba wana na ndenge nini? Merci beaucoup Tadi. Yoka oyebi ba stratégie ya ba maline. Eloko ezalaka que okondi posa na ba problème sérieux. Obeteli kake. Posa na ba problème sérieux. Mais olingo latisa ngo so batunyo ya yo kondi boy pone mikolo na ba gêne. Ezara ba benga ngo ba réponse moko pona ba réponse à ba maline en fait. Pona ko masquer vérité et puis pona o lukate ko kwea na se. Ma papa a changé vie depuis quel jour? Ba kiti ya 12000 ba check en jour ni. Yango penga na mituna ki soki baby chani. Oyela na ba je wana te ba pianga fanta. Et soulagé. Non mais na continue. Non mais so e kauki. Mais eza o ya lobby yo ko boya. Tadi ngai na yo to sala émission hier, n'est-ce pas? Yo laxingani. Ba vidéo. Ya nini? Ya ba kit ya ba divan na ba oyo ba place ba fandi et tout ba te kokeno ku te belete. O lakisinga nini ka? Kit divan. Ya combien? Ya 12000 €. Wana eza vie privée te. Alobi nini abanda kutana na papa alingi suko sala mwana te ye azo sala makambo o papa alingi parce que ako décevoir papa te. Nakina posa fanta. OK. Naloba bien. Alobi papa soki papa boyiba depuis akutana na ye alingi lisusu te sa vie a changé bakolakisa ce qu'elle fait c'est que le na ba projet na ye na ko filmer banda au sala ngo te preuve même à ta place à Rokene na Suisse ba kotika la komona ndako na été enfin ndimi kana Suisse te ouais Jésus-Christ merci enfin ma vérité comme obima t'as dit sur la confirmer kana Suisse te lobby même à ta air à kokende Suisse ndako na ye akotika la ko filmer yango te mutu akomona ndako na ye te mais bakotiaka chambre moko place akobano sala ba live et puis place azali permis te ya ko sala ka ba live
a filmé place Yaza. Nous avons tous compris que Azali na belle famille na ye. Alongwe wana lisusu aye koloba ete place ye abanaki ko sala ba live wana obino bozomi tuna ba question wana. Ezalaki nde na magasin. Na magasin anda kunini kasoyeba. Ndako place aza teneza munene. Tadi ko kenanga nyoso tena analyser moko. To banina nous na place onga na bandaki ya liboso sa vie aza sous un besoin ya ko exposer en côté depuis akutana na papa ya bana. En tout cas, il faut y baraketan ozoya na réseaux sociaux, ozoya ko s'adresser devant bateau ba maele kolekayo. OK. Devant bateau ba 8 ans ya okende classe ya kotanga ya ko comprendre pe ba leçon ba professeur ba ndo pesa pe na batunsu ba kenda classe batanga bien te ba comprendre na bango le hote mais ba kenda quand même classe. Akenda pe akenda pe tongo. Ba bateau to kenda to tanga to comprendre pe. Ba leçon o ba prof ba ndo ko tsa biso matière. Ba ndo comprendre. Lelo yo soi-disant a changé pour a commis moi si a monté à nous l'exercice ma kamnenyo sur la média dans les réseaux sociaux. Moi na bateau a outil ko publier. Même pas une semaine. Ka lobi lobia. Il est qui mikolotin? Bakit à $12,000. Ezaki publier mais wapi? Nazolia mbala na taba batumba. Batumba. Allez, attaque. C'était quel jour? Kaka na moment o ngana lobi na eba kiti osombi ya $12,000 kasi installa ngo peto talat. De komi ke non l'accès te. O ko installer ba kiti wana. Oh, et combien makasi? Te tadi. Asuki nde commence asuki akomi na suka. Nde azana awale ka etapa suka vina ya souffrance. Akomi na suka. Si mutaya olobaki na olakisa nga ponda azana so elo nyonso olakisa ebi ke nga na oseke po tala karashika nga na permanente kombo na nga koseka be chèque notu ya vie na ba luseka siko po ba sekete tami aya ko kanga pandi na sa malili libanda asala live po partout asala live et puis ndako a osala live ebi ke to détecter ngo facile moment te alongwe pa Fernandez mbangu yango mo esa sous live na ndako ezate Koufande pas bateau ya ngambo au sala live voix. Et puis surtout ce cause la moi gay moi monoko ozana nyonso o biso tozana ngote. T'as dit influenceuse à vivra à vina les accompagner na réseaux sociaux. Oui. Même place azo suba cuisine na ye salon na ye ezalaka toujours accompagner na réseaux sociaux. Biso to kondi matin ka mbala mo boyo loba yo mama YouTube oloba na biso ke désormais on va nous l'accès sous ba salon te on va nous l'accès sous ba kiti te yo ucho l'accès biso ba kiti $12,000 na senga kyo kaka facture ya mbonga ba kiti osomi facture za wapi na installation ba kiti ochango na ndako ni na lobaki awa asalaka déménagement spécial oh na kepa evi na kepa evi toke et pas papa wana ba chinois ne balobaki non enfin toke et pas papa na tuni otadi aménagement zo sala matende ni ngana bisaka oni azui biloko abombisi yango na magasinage aza telantela lelo avua ngo teke no akete siko mwasi ozolingo bala yalo nga papa Diego alinga bala nga mais place dans vendre simbi te balongoli nga fona sani na sale fort donc faut il faut zwanga ka tu bana ndako mwa bale sala mutunde tinga encore de force majeure lokola déjà des familles et bani ba yebi ke ndé nazabwe moi non nazala ngo aza x je dois m'imposer comme un homme nazwa oyanga na tia bango na abri et surtout que moi nanga na même pas encore 3 mois donc yango na répondre la question na yo soit dizaza na mwana za bébé beaucoup là c'est na banda ko batute directement au sani loka famille mi balé déjà vanda ba ebana maman mo sinanga sanini aya to procéder mariage koto olia vanda banesi na ba poto wana ko vanda bandaka bato eza ba merde eza ba manque à respect na mwana nunga za muke bongo talaka basala live na mwana na sama lili wana za kebembe akapena mwana balinga ke na dra wana loka mutu ba ke kocha na morgue wana biloko eso mwana malili wana ebeta na caméra na son micro yo kapina mo pepepe na makasi sikonga na ebite kele cet homme
qui peut permettre sa femme qui vient d'accoucher, un bébé qui a moins de 3 mois, a comme un nomade avec sa mère, entre-temps, mobali nana ndako. Qui est cet homme? Qui peut accepter, moi si naina mwana bakoma ba nomade, bakoma ba phaser, et puis wapi na poto, na Kinshasa au moins ça se comprend. Na poto eza pasi muta cha ona ndako na. Non mais alobi aza phaser te bisika fandi moyen a filmer place aza ezate. T'as dit. Pour le respect ya place aza siko moi sa mutu. T'as dit. T'as dit. Yeyo. Moni étape ndeko azolekisa. Eza étape asuka vi na ye. Na kindokyo aza na mona ye na mama na ye so aluki nzamba solo te toroyoka sango. Mais aussi na batela yoka moi maloba place yo ozokende. Avant n'est pas belle famille te. Na yo répondre aux questions mususu o. Eza belle famille. Te. T'as dit tant balobara belle famille quand on parle de naza pas ba belle famille. Oza osatanda na yo. Naza epa ya mama na papa ya mobali nanga ou soit na lupangu. Ou soit na ndaku. Quand on parle de belle famille, papa na maman mobile na bandeko na ye. Na bandeko na bango do na parce que so naza pa ya mobile na nga loba clairement naza pa ya mobile. Oui, waneza naza pa ya mobile na nga. Naza na belle famille na famille mobile na nga. Na poto ya la raté. Donc on voit papa et maman ya mobali ou bien ya mwasi. Na poto belle famille ya la raté. Ndeza na Kinshasa awa ke tadi na omemo na référence na lopango okuta batata mwasi na misatu okuta bana bango okuta bana noko na biso akufa ba famille ndengwa na ba mapango ndengwa na obike na poto ya late. Et puis boza ndako a combien de chambres vous avez acheté? Ezalate ndeko aza phaser mama na e phaser ye moko phaser bana na bango o baboti silicone phaser esika opande ça t'as-dit. Et puis quoi koloba que place à salara live ou à la ba valise ezaka nini magasin magasin place à bomba bilo nae eza magasin yango pe bo monaki quelques biloko na pe e monanaki siko na tuni soki eza magasin et pas banani na belle famille eza magasin ya belle famille et puis na magasin peza na mbetu ndeti apparemment si je m'en na kati ya magasin mbetu peza mais na video na to mona na mbetu magasin ba bombi na ba mbetu batanda pe déjà tadi to bazo bate tango zo ya na réseaux sociaux fo yeba batu ba analyser ba sujet baza mbetu wana wezala soit disant le beza na magasin c'est que le quoi bien ça pas belle famille ma chambre wana est pas belle famille bande kwe évidemment en phaser te s'il te plaît tadi OK pour belle famille wana ya olo beza France mais tika ngana loba na ko cha adresse na ba commentaire eza place basala baby shower des places à ovanda non ebiso na ba preuve tout jardin moi place wana basala baby shower des places à zolala karashika zolala wana siko yebisanga aza na belle famille nga lobiti na belle famille wana déjà chambre wana place asala ki oyebi ayebo kosate ta place na kangi lokuta ndeko mwasi oza na belle famille voilà OK on accepte tondi maintenant OK aza na belle famille na OK oza na belle famille ba pesi yo chambre déjà yemo karashika za na chambre au belle famille pesi mais ba belle famille pesi yo suna magasin place au bomba biloko et puis na place ya biloko yango eza regarde la libala ngo c'est que ndako yango batu bazalaka te ou bien kuna zaka non mais moi à ce que je sache dans na bandeko misusu bana Congo awa baza na bandako na poto pe no mona ke no villa 4 chambres 5 chambres batu pe peut-être kuna zaka mutu moko 2 personnes na 4 ngana ebi un villa ngana bi batu pe ya bongo t'as dit un villa au monde na poto batu ba otala biso eza pasi mutu apeso chambre na magasin et où t'as tu payes au foot à ndako à combien et bon ceux qui si basomba belle famille ceux qui se somba ndako c'est possible t'as dit magasin za la susté so magasin ça c'est que ça occupé et puis souvent ngana bi souvent za la soit ba cave
na cave et puis comment ça magasin na cave parce que chambre wana eza chambre mutalala kezaki bien localisé na mbetu ezaki mbetu ezaki permanent bapesi au magasin mo bo ezaka na mbetu c'est que yo ndo zola na magasin wana la bouche là ça va te tuer des mais réflexion mo bo Sarah. Je suis chez sa belle famille. Toko Sakaka ke Aza. Ouais, ton dimake Aza na belle famille. Donc na belle famille, elle est allée aussi avec sa maman. Na mushasha. Parce que na mona ki na live oyo. Azo benga shasha yaya, azo benga shasha. Azo benga shasha. Na live oda utaki ko sala apo. Live ba valicité, live ala kisaba kabelo. Ezali kana dépôt ngo wana zolo parce que na dépôt wana et pas belle famille na mushasha pa kendaki. Bon, famille sans valeur. Après, avant, on a même vidéo où elle avait répondu Olga Kabelo. Abengaki Olga Kabelo. Oh, Olga Kabelo abengaki maman pendant 2 heures du temps. Kananda kwana. Pas kanakachanda kwana. Kananda kwana zomona kikuku wana nda yako betela blow ya olangi maya moto. Wala kisaka babeta maya moto boy kananda kwana. Zambi wani. Siko yo mutu za pas belle famille maman. Belle famille pesi yo na magasin. Na chambre. To belle famille bois ki yo la rane na magasin. Et puis moi nazana mokie je pense pas que ba otika na ba place Tala mobali yo ya irresponsable soi-disant bébé silicone existaka. Moi sina mwana na poto ba komi ba fazer karashika. Okolelo simba mutu yop ndana okoma tellement linga lokumu ata ao souffrir mais a masquer ngo suka no eza mabe suka no ya mabe mais ça na olinga pété vraiment to chaka na mobali jusque là par rapport ya ba réflexion nga nazomona ndeti mobali azane donc innocent est-ce que mobali oza innocent sur base de quoi est-ce que biki évidemment futi sa Karine oye baratango évidemment ba publier papi mbomo yebi Karine nenga sokola évidemment oui na yebi afinga pena évidemment aza nzoto ya mibali ya mokie est-ce que yo pena pardon, est-ce que namulongo pena ya mibali nanga est-ce que yoza est-ce que yo pena a classa finga noko wana na par rapport à qui na bandenga Suisse a défenda ya papi a finga donc batu ceux qui est dans le kuta que les gens aillent na YouTube bo vérifier tango batu bazalo ba ezandenga moi si okarashika zando kiaza lokuta ata tango felia banda bengana kaya batu ba osala be mission ke bolingo ezate azao wangana awangana osala ba live mobile nanga Feli Tigre wana siko akiosa akokota studio oleki bango nyoso na charisme na nzoto kasi wala ba periode Feli aboy ya bondeli Feli ote sala soni soka ke libanda bako sala e mabe bako boma ye azana sécurité te ata ye pe sala e passe ya futaka tandaku batu ata bae ba atanga na ye na ba oza mwasta mobile thématique ya vanda leta kankisa mbo ndam audio waneza mena misha bata osala lolendo neti bolingo eza yango eloko osala tanka nzembo wane bimaka kaka pourquoi tu me fais ça papa ngabi les choses sérieuses comme tokomi tokomo ça l'atterrissage nda sala kana Feli aza mitomane mwana mwasi aza lokuta tango to insister to lobine bakiti wana tchana ndako po oza sans domicile fixe peuple nomade toi ta mère ta silicone ton mari, ton homme, il y a na Suisse. Ce que yozo telengana. Et puis chose mususu. Soka zora mukanda a ok Suisse tendeni. Non mais à quoi que Suisse et si longtemps que nanu abalité. Les abonnés de Saratola Télévision, Bino Baebo Zapenanga Top Média Télévision. C'est comme ça biso to continuer na émission na biso. Mais sincèrement cette émission s'appelle le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, nous venons justement pour nakoya koluka un peu kosola parce que bande konanga oyebi dans la vie nous devons être très sages to sala bokebi ebele. Pourquoi nazo koloba biloko o ezaka pona ndeko na biso ya moi c'était même nga ndeko na bino on a fandi awa na plateau
munoko ya ba minoko ya mikolo elumbaka solo me bimisaka makambo moko boya bien au de pesaka vie. Dans la vie, c'est que balabala elobaka sur une personne et kokipe kozala na influence et surtout ceux qui oyebi nzambete. Nous devons faire très attention. Aujourd'hui, je pose cette question à vous, mes frères et sœurs. Le chinois, ceux qui ont toujours l'habitude de m'appeler moi. Na yona Sarah bois jaloux ya Ndeko Karine. Moi personnellement, je n'ai jamais été jaloux ya mutu. Na envie akade loko amotute, na habité en quoi na kozala jaloux et pas ya Ndeko nanga mwasi. Oh bino boloba ki lobby, vous les Chinois, vous avez insulté Ndeko Oyo. Ndeko Oyo o lelo aza papa obino bozo benga papa bana daddy nani terminator ba kombo nyonso bozo kolati saye ba masque na ba voile na o nyonso bozo kolati saye ya lokumu lelo. Est-ce que vous oubliez que lobby bino bo finga kiye, lobby bino bo négligea kiye, lobby bino bo traita kiye ba kombo nyonso ya mabe ya mokili, lobby vous êtes allé trop loin même pour na simba même personnalité na nzoto na biso ya mibali. Il y a des vidéos sur internet. Ceux qui peut-être ngana bosani tokokota na ba vidéo, nous allons voir ça. Tous à la capresse ya kolobate. Tous à la capresse ya kolobate, nous devons faire très attention. Tala ndenge nzambe asalaka. Mutu oyo finga ki lobby, mutu oyo négligea ki lobby. Azu a balusioti ayoko memayo liboso na ye. Et puis vous avez la grâce, cette personne vous a accepté malgré le mal. C'est là où moi je dis que c'est monsieur pris. Malgré le mal, malgré les insultes, malgré ba exposaye ba fingaye, avec un cœur d'un homme. À l'obi, je vous accepte. Au lieu, il y a kotambola na limemia de respecter le principe, il y a kotambola selon les conduites, il y a vie. Bon, comme koluka ko exposer papa wana afinga maka dans le néant pour rien. Na makamo peut-être yé azoko salate. Réveillez-vous s'il vous plaît. Arrêtez de mentir ndeko oya mwasi. Arrêtez ya kokumisa ndeko oya mwasi ke oleki bango. Non, aleki na ye mutu ata mokote. Preuve. Biso nyonso to sala ka même ba vu. Biso nyonso toza kaka na eloko moko wana. Mais moi j'aimerais aujourd'hui ko lukana tuna nanu sarato là to meke un peu to luka ko sala analyse oyo. Mon rédacteur na kanisi do fongoli biso déjà mais question oyo nazo pesa bandeko na biso abasi conseil na bandeko na biso ya mibali conseil wana ezaka pona Karine te, c'est pour nous tous même nga o naza awa. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Poto yebi lobité ba finga kiye mais lelo bokomi okumisa ye papa bokomo benge papa. Moi à votre place fona yoka soni poto kumisa nzambe poto epsa ndeko na biso mwasi non tokota na ligne wana te. Mais Sarah, une petite question ezali analyse yo pozali mokolo ozali pe maman et puis nazo tuna pe na bandeko bazo landa biso. Est-ce que si au monde déjà, est-ce que ça pourrait être possible aujourd'hui mwasi alingani na mobali alingi mwasi alingi mobali balingani bakomi place moko baboti même na mwana mais mwasi atikala kokoma nano place ayebi place mobali alalaka te amona place mobali abimelaka te akoma même ata na porte ya mobali te mais bozokoma tina niveau ya kobalana. Est-ce que esalemaka pe na mokili? Une question on a tuni pe na bino pe na zotuna ngona Sarah. Est-ce que c'est fort possible chez nous les Bantous, chez nous les Africains? Bon, est-ce qu'on est ba senta ki e wana banga ba ketiki wa? Bon, loka ba sente yo to ki otiko pa mbane banga ba ketiki wa. Question so peto lobby ke mama chacha boya ki poya sambelaka mwana ne loka ba baleta ko ke pa mobali te yango nde balobaka siko yo mama chacha mwana akokende pa mobali na ete tant que nan babali ete mais comment zo tolérer mobali atika kanda kuna e aeko sente mwana na yo na mbetu o alalala na mibali ebele matela wana ezaka pa feli matela wana yango eye na ndaku wana matela wana ba mibali ne nyonso ba mateka na matela wana chanja matela te chanja ka asoma ine mbetu siko koma yo mama mukolo boye ozovana na ndaku na mwana na mwasi mozomona mobali apesela mwana ata $1 ata tika mboka mususu ayeko sentele yo mwana na kati ya ndaku kwa mwana na yo moko wana ndo tolere na préféré kutubo ki utika yake na tali bala yaka to vanda.
Qu'est-ce qui est caché derrière Wana? Moi insensé, moi na usala copie collée à vie à Maman Chacha. Maman Chacha so la vie na eza désordre. Mutaboma 17 personnes. Sarah toke ne kuna. T'as dit mutaboma 17 personnes. Toke ne kuna te s'il vous plaît. Yo mone muninga na. Bisoto bino ba maman bobota ka batu mais bobota amité maté. Tout un chacun azali na motema na. Histoire à maman et reflectaka nini azalaka na passé. Maman wa boma 17 personnes. Oyebi yango te. Na yoka témoignage wana. Kasi. Bongo zo mona za muninga na biso. Koboma muto mona ngozali pananguba 1 2 3 17. Oyebi ke na ba pays misusu on t'arrête. Bakanga ye. Atani nga yamboli a mérité bakanga ye maman. Maman Chacha o penza ko bakanga ye. Et ça permis on peut 17 personnes. Allez maman dengwana yo pesa bino. Nada, je vous salue dans les bonnes de notre Seigneur Jésus-Christ Ntoki. Ba maté ya maman na bolanda ngote. Amfutaka batu. Yango kasinga lina tuna Sara. Ezalaka pe. Donc nafani penande te boy nafandi na mwasi mo boy ina neme mwasi na atikala okoma place nga na fanda. Ezala tête a dit. Siko to benga ngo ezanini. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Kotula. Merci. Il fallait pas na question pour na monde de question oh ekoya ko lamsa. Makambo ebele. Était nazo longwa wana. Mais siko Sarah na tuna question oyo avant to kabwana parce que il y a tellement beaucoup de choses à faire. Lorsque tu regardes Karine, yé moko na monoko ne alobi. Ba chinois bazo benga ngai mami. O baby boye pona nini? O kondi boye pona nini? À répondre les ali papa nde alinginga na koma boye pona mariage. Pona yoto benga ngonini? Dépression, trop de problèmes, des stress ou des tensions ou des temps de la fin que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a un ça ne va pas oyo. Nous devons aider notre sœur à travers la prière. Est-ce que le mariage aussi n'a pas tout lorsque on prépare ça? On doit toujours tout perdre. Na loba on a dévolé. Merci. Voilà liboso na on lobelango, alobiye pa loba ki on a dévolé. A répondaki côté stress, azo préparer libala na elle bien. La deuxième volet alobaki c'est normal à beba parce que azo longwa femme seule, azo koma femme mariée. Donc ils a déjà dévolé. Dadi, toi bana mikete. Toi mikolo, c'est ma toute première fois dans la vie. Nayoka mutu azo préparer mariage. A on dit ma beba. Ba chinois misoko to bazo benga ke papa nde asengaki a diminuer. Yango nga nazo lingana tuna siko yo ko diminuer na mariage. Ba ko bala yo esili. Santé on a donc ezonga. C'est que do sali no de l'autre côté. Tadi tika ya ba vantir. Toke ina dévolé. Ça ba vantir. Voilà liboso ya zo luba wana que azo beba po azo sala ba prière, azo sala ba jeûne pour na préparer libala. Yo mutozo sala ba prière na ba jeûne pour na préparer libala. Oyaki ko finge bemba mama Olga ndenge nini. Oyaki ko sala droit de réponse ndenge nini. Et pendant peine la société non ndaku na yo, les gens continuent à insulter nuit et jour. Tika kutu batu bako continuer ba benga ngo 12. Batu bako continuer. Si réellement za préparer mariage na ye, na ba prière ninga lo ba kondi po na ba jeûne prière, po to bi ba je wana. Mutu soko komo kondo komo betela kake. Prière ntoki na yo na mama no ba ntoki maseke tande bokomi na suka bozika na YouTube bango karashika na mama ne bazo jouer rôle central au mopenya joie qui l'église de réveil bango siko bazo jouer na réseaux sociaux donc bazo longola batu pena ba cerveau en place ba comme ça bango ba insensé batu ba papa ba mama mikolo tala neti mama koka oh vraiment c'est pitié to yelanga question mama wana apparemment batu ba comprendre mama Congo bien te yelanga pe atu na question na. Donc batu moko ba longwe na raison ba longwe na vie réelle ya ko réfléchir sur ba propre vie na bango ba komi na bango ba ombo réfléchir sur vie ya karashika siko ngana mona na lute banana botama mutu nyonso soko préparer mariage a évitera ko swana a évitera ba problème a évitera ko tambola non ça la ben non bongisa poso na nga pona obalana na fille moko auto benganga Sarah laksanga mafuto pakolaka na obala mois prochain na ngina bongisa poso na longola ba point noir ba buto ebika batu ba oya pona libala batu ba ko tala makami balé alataki alatende nini na kolia na komela kisi ele ka ndingi ni
bato bakoma komi bongisa moko abina bombele andile o 30 pouces oyo andime bisambo ngone bela sombango po libala na eba o contrôler etina muntu periki alata ki periki nini tu comprendre donc mutu nyonso soka linga bala tati ase abongisaka nzoto na ye mutu akoso te jamais mbali bosona mona mutu obala baby c'est ma toute première fois ata azo prier osala ba jeune asalaka effort abeba te po na ezala bien azala stressé te azala santé bien azala bonne mine en fait oyo ekobongisa libala na ye mutu bino nyonso bomona te ke ndeko azoke na suka kintoki aye na mama nekomi na suka bozomona ngo clair yango akosa bashimbwa na ye ke nazobondela libala eza komba yaya na deuxième volet abi azoluka préparer mariage yaya yo mutu ana mobali et puis il dépend de son homme yango na okoma te yo mutu ana mobali na yo asalaka bafuta ke salaire bien yo mutu ana bashimbwa na yo bakangisela kombongo siko yo ozo préparer ni so lingola ta roba $10,000 shimbwa osomba papa evida arosomba ozo raisonner ni ozo bundana na nini ozo kondela nini yo mutu mobala osala tout kutu 1000 chances sous uza pe belle famille donc tu es trop à l'aise na mona non te tadi non babali yo te mais quand même oki ovanda na belle famille petit tata mama no pe ana kikuku na ye toi na poto tout tadi omona lokutango kote ezobima mais siko yango ngana besoin na yeba différence nini o ezali entre kokende Suisse te mais kende kofanda na belle famille différence wana nuance nini ezana babali yo te ok belle famille ndenge babali yo te ok belle famille ndenge nini babali yo te ok belle famille koluka nini parce que s'il faut respecter la Bible il fallait kozala kaka na logique je suis dans ma famille jusqu'à ce que ou soit na zuna nunda ya ngai moko na fandi je reste chez moi jusqu'à ce que bakopesa mbongo et puis moi je pars akosaka bato babengani ngate na bimi pona okepa mobali nanga elongwe abimaki po oke mpa mbali ne et revêser déjà que alongwaki po bapenganaki vous comprenez t'as dit allez-y comprendre donc eza moni moi so azana mekato azana kiso azana kilokutana kanenga zopema na lokutana nenga zopema na kisopeka soyons prudents soyons vraiment prudents bande konangai soyons prudents sincèrement vous devez kofongola grandement vos yeux donc c'est un peu ça sera tout là parce que ngana yebi chez nous les Africains chez nous les Bantous ceux qui ngana senté moi aussi son assenté parce que nous amène à salanga grâce wanate je prie aussi que donc ekomelanga tenga fona bala pena na bali na kena mère na palais na fanti mère na palais atanda kweza ya kikuku wana to na chambre salon na biso tokena ko sokola chez les voisins mais tozana yinanga na palais mais ngana bi ke souvent deux ala kasoki olingi moi cité so senté oboyi na zemi wangani na zemi nde ezalaka keno pona ko boma moto famille nde ezwaka mwasi mwana bato oyo mobali wangani tozuiye tozuna koko na biso poto luka moyen to bokola mais t'as dit c'est clair na yebi pété ce que ezali analyser belé zate parce que naka oyo tokolo bateke awangani zemi yango atiki avanda na famille non c'est très clair topesa evi raison lobaka mutakozwaye azali ça a changé 3 ndako déjà mutakozwaye azali t'as dit c'est inconcevable nga na bolingo na mobali na nga babimisi nga na ndako na otelenga na te soit disant na ucho botela ye na ucho tangisa makila na bébé tadi to ya mboka oza to vendre ensemble même ata na kikuku to fanda l'essentiel que nous sommes ensemble donc évidemment comme yebelardo ceux qui famille ezuye c'est que famille étant monsieur yoki passe que moi na banga sundolier yango famille a évidé mais ça reste à vérifier. Merci. Ce qui est vrai, à la place baby shower et salama. Merci Sarah pour tant vraiment. Ce qui est ça quand on dans la belle famille, évidemment. Pour moi, mon bal o alinginga, alingina mwana na uchobote la e. Franchement, à coca distance d'un bisoté. Ndakune zato ki ofanda. Ce qui passe qui mukanda, mais à qui déjà Suisse. Allez-y comprendre, cette fille c'est une sorcière comme sa mère.
akomi nde na suka. Merci, voilà, Bandeko Balandi. Ah, on est au Lukato Chité. Deux petites minutes, Sarah. Dernièrement, toi aussi avec Mama Congo, depuis donc un certain moment, moi complicité, moi Bouizali. Mais quand tu vois aujourd'hui Mama Congo insulter une personne vivant avec handicap, Maman Nabiso, est-ce que ça vraiment... Sarah, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. En tant qu'une mère, en tant que... Yé à Sengate à infirme, est-ce que c'est important, il y a Kofinga, Yé, Kolobana, Babilo, Konyo, Mama Congo, Azo Koloba, oh, Nabaitando Ike, Sarah. T'as dit que la personne handicap et péché autorisation et au finga batu, yoba fingote. Le cause handicap et péché autorisation à clasher sur bateau, il y a seka ya tuka bateau, yo basalo retour wanate, te handicapé ba kanga bango, pour ni justice kanga bango. Ba condamnera bango, baza bateau. Donc yo le cause ma kolokoka, o komi na monopole ya kofinga bateau nyonso. Kufungola bango na nte. Le cas yo za koko komi na monopole ya kofinga bateau nyonso. Non. So za koka. Si vous respectez batu batu ba respecter yo. Si vous respectez batu te batu ba ko respecter yo te batu pe ba bandara ko finga yo ezala ka question réponse te. Ye mama wana soki Sylvie modèle obi na Mama Congo azara modéliste. Otongela ka karashika elamba latana alatana na coutumier te pourquoi? Il fallait otongela elamba latana coutumier ba fula ki modéliste na yo. Yo maman mobimozo tala ta état de santé na yo te ozawa no fingela kakarashika batu matin midi soir boso batu ba rappeler o toza koka ils insulté da rappel ah suba ngoka et ça rappelle sincèrement Sarah ande to kabona abenande to kabona si jana nali kokota ngote ça et ça là moi pas non non Sarah non s'il vous plaît non nazotika yo Sarah nazotika yo ozo sala makamuna yo mais juste un conseil constamment na sali la majorité des Chinois. Donc, tu as dit Moutoukazam Koka, a monopole au finga batu. Donc, constamment, vous avez sali, bango moko, bango Chinois, balingi ba finga batu, so yo répondre bango. Donc, bango est normal. Mama Congo est normal, Mama Congo finga ye penda ki koka na eti na suka, parce qu'à respecter en côté. C'est normal. Yo za oyebi kozana en état de santé ou eza critique. Oso finga batu pourquoi? Mais c'est pourquoi? Et puis, on a habité, il gagne quoi? En tant que maman. Quand on a zana maman na lora akoka so abomi mutu ba okangete po akoka boni lokuta boyeko. Avec les coups ba okanga ya sa prison. Bon ye mutu omona zanka makolo. Non. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tokutani Balasima. Tokutana lundi pour un nouveau sujet. Le temps tu la bino babilo ko bino bolinga. Sincèrement, je respecte le maman. C'est pas pour na kimutia mabe. Je respecte le maman. Tokutani Balasima. Bon délivre, merci.